Belé kolanda biso breaking news à lelo tozo l'examen na lead esika toyaki na réunion ya Eucalyptus for Africa ezali conférence moko sur le climat en Afrique nazalaki invité na Papa Sele ou azali représentant ya Palu et nautaki Birmingham nayaki awa de Susu parce que lobby tozala bongo lelo plutôt lelo na moi tozala bongo na Bradford pour na kotika Fakum Putu esika ezosengama mpe ezotekama bien. Merci na bao nyonso bazosenga bato mosusu bazokomelanga directement na email na Facebook na messenger na ba text message bazotinda ba adresse na bango pour bazwa yango vraiment bo juger yango nanu te na première partie bozela Fakum Putu de nde boko juger pour le moment bo consommer yango nanu bongo jugement bo tikela ngai deuxième partie les requêtes na suka parce que mutu moko atuni nga bi pasta Fakum Putu tolandi ba stre banini yo moko expliquer biso na Fakum Putu yani alors Fakum Putu et ali jeune homme moko aya poto atinda eloko te amoni lokola poto eza ndako na bango epa koko na bango mama na azobela otinda eloko te mais mbongo na ya sombela bilamba boyebi masolo wana na ba quartier na ba communauté ezali aya poto atinda eloko te ba muso ba ya poto bateka ba lupango bazokoka kozongisa lupango te ba mikotisa ba combattant lokuta ba combattant solo bazali ba combattant solo bazali o ba obundela mboka mais ba misusu surtout oyo o nazokita Kinshasa o na okende boye justement parce que ateka lupango na bango aya poto yango nazolinga mikotisa na sima ya kikolabo pour a récupérer mbongo ya kozongisa lupango a ki combattant ezosila Kabila azokende biso nyonso topesa na rendez-vous na Kinshasa totala osala nini otonga nini ovandaka wapi parce que na poto tovandaka na bandako ya l'État alors ki combattant ezosila po Kabila azolongwa Kabila na 2016 akozala sute tokokanga ba Rwandais ki combattant pe kosila comme ça tokita totala na poto otangaki nini diplôme nini oza nango na Kinshasa le ozalaki na poto otindaki nini otongaki nini po awa bato ebele bazobatama na nsima bato akeo yango na tozolinga ki combattant les réseaux sila tokota sikoyo na kotonga Congo tokota na kopesa expertise na Congo alors Fakum Putu ezali film moko na obenga ngo chrétienne thème éducatif parce que so na benga chrétienne eza trop fort ok lelo sorry chrétienne kozala éducatif eza plus que chrétienne parce que so ok na la police bato baosala ba crime ebele bato baza na ba dossier ya lokuta bato baza na dossier bazofundaka bato eza ba chrétien ba pasteur oyo ya lokuta oyo ya bazanga ntina bamiso ba Mario ye mutu ya liboso akosala video ye mpe mutu ya liboso so akobengaka mbila po mbila apekisa bamisusu barépondre donc ozomona ke ezali ba chrétien ya lokuta je préfère bobenga ngo film éducatif alors leur deuxième partie ekobima tokobimisa mpe oyo tozobenga sango ya mabala commission en tout cas sango ya mabala commission ezali kitoko na kosa bino te bosepa po eza masolo ya poto bamabala ndenge basi bazonyokola mibali ndenge mpe mibali bazonyokola basi ozalaka na talent olobaka bien ozalaka na talent okosala filme ozalaka na talent okoki kosekisa benga biso po eza compagnie tozosala eza mosala na déclaré nakendaka na job center te nasalaka lokola self employé maintenant nga ezali filmmaker donc naza PDG ya société oyo pe producteur ya Didier Forme production oyo kozala bongo ba film ya kitoko ebando seksa bino ebando ko éduquer bino parce que église est chouée alors tolobaki toza awa na lead tobaki conférence et tozo continuer kosala mosala lelo na tongo toza na Bradford kotika ba video kotika ba DVD na Glasgow tokoya na Sheffield sito mutuna na abengi biso te po nazo kesika ba obenga biso tokende pe na Cardiff donc na Irlande tokoya kotika parce que Fakum Putu ezali film moko ekoedike bandeko na biso oyo bazali bongo na poto mboka oyo toya papa azate mama azate Fakum Putu yango oyo ezali jana ba shop lelo totikaki yango na Birmingham na Manchester ezali epa ya Willy
Motopamba et pas salon Midjo et pas il y a salon Edo. Car 3 personnes dans les bazoteka. Alors na Birmingham tout na salon shop Blessing et pas Papi et puis na lead et na lead des Ali na salon de coiffure et pas ya comme là ngango na tanga bakombo la bango et pas Guicha salon de coiffure donc pesa na papier na tanga bakombo place au kozwa. Alors ba misusu oyo boko kozwa na Londres ezali koya na koya otikango et pas ya papa na biso Edo Armani yenda kozala distributeur à Londres mais na moni basi muso à Londres si batindi bambongo na bango batie na compte nanga batindi ba adresse na otinda ba o ba repirater bon musala malamu bo pirater les biso on peut commater na fonction mais boye ba ke bo pirater vi na bino parce que original boye ozoteka ozosoma on a 2 livres c'est-à-dire c'est un cadeau original tala musala to sali eza déjà cadeau c'est-à-dire que ceux qui yo au pirater yango o amuté amabe nzambe akoleka na kopambola yo tulubaki na salon Guicha awa na leader na salon Toto na shop Mama Rose awa na leader à partir à lobi bokende bokozwa fakumputu ezotekama na 2 livres faut amuté amabe po au pirater yango. Alors namonaki parfait na Lyon na biso na Lyon babengaki tokosala le plus tôt que possible et comme la bino kuna mais na Château Rouge déjà je crois na fin du mois vous avez déjà kuna na Suède na Allemagne na Amérique et puis na Canada lobi na osaka ba liste bisika nini bokoki kozwa yango donc faut akumputu. Alors na breaking news alelo tozana ba nouvelle oyo eyaki nazotanga na ba nouvelle bato bakomi ya liboso bakomeli nga message oyo natanga na ba message tondimi yo sikoyo ndenge o dénoncer pasteur Mario o mutu azokoma mutu akomi ya malobi andimi ndenge na dénoncer pasteur Mario ye mutu anga na bengaka ye escroc aleka ko expliquer biso pourquoi na place alobaki ke ozo reprocher ki Mario ye akosi biso ke boweleli mbongo a expliquer pourquoi a décida apesa yo 110 et quand apesa 110 wapi place yo menasaki ye po ye moko mutu akati ke apesa soma solongo eza solo meto ndimite ke bwana problème mbongo alobi susu comment akoki kokende so kofunda na la police ye mutu aliboso asalaki video ye pe mutu aliboso akofunda so na la police pona nini aleki te aesa soki asafundaki yo na la police. Est-ce que tango ya bandai kosala video policier mutu atindaki ye pe lisusu alobi aleka yebisa biso pourquoi akotaki Mario pe mwasi oyo akotaki Mario mobile na kufa na maladi nini aleka expliquer biso mwasi na bana mbongo bapesa ye na Sheffield po abengisa bango ekenda wapi donc aza Mario ngai toyebi buzoba na ye toyebi makambo nyonso mais tozali kotala soki ya solo ko dénoncer lokolo dénoncer ngai na zako ndimo proverbe 30-30 mais na ndimi yo lelo koza musali ya solo tozo compter sur yo pour dénoncer escroc wana na kopesa mama Odette na papa Pedro merci mingi na kei na bango na Birmingham ba minga kitoko na epai ya ndeko na ngai nani Abe TV na mwasi na Evma merci pour na kei na ndeko na biso oyo ya shop ya Blessing ndeko papi oyo ye asali ezali ndeki imbécilité na fausse accusation bango moko batumbolaka yo po leki bango na bonzambe tomoni siko ki batumbolaka yo fo ni ataka bango makasi nde mwana wana ezaki message nazwi lelo nazwi susu message mususu alobi proverbe 30-30 lobela biso si makambo ya Charlie. Alors ba papa ba mama nyonso bazolanda biso bokeba na bana na bino eza na jemoko ebimi na Google bazobeta Charlie donc batie debik ou bien des crayons basali croix bakoti babeti Charlie are you there mutu wana kozongisa yes I'm there nzoko eza esprit euta kota ba Colombie kuna esprit wana lezo koto zotuna ye akopeso ba advise akoye biso soko kobala nani so makamoni ali meza démon oyo azokopere na kati ya internet soki bana bazokota na je wana ya Charlie
alors les démons nazo kota akobimaka te atikali na ndako na bino libela ndako kozala hanté mwana kokoma solar mwana kokoma ndumba mwana kokoma muyibi mwana kokoma brigand bopekisa bana na bino babetaje ya chali te eza bongo na internet na Google na bekole na bawapi eza ba esprit ya ba démon ezokota soki mwana bo permettre mwana bino babeta na ba chambre esprit wana démon le rezo kokota akoya konyonga mwana wayo bepsa vie ya bana ya wana biso to beti kelolo pona bino boye bango to komi na tango asuka botala da Irlande bango nyonso to bazali ba pays moko chrétien mais lelo oyo Irlande ba voter na bango mariage ya ba gay mibali na mibali basi na mibali mais balobi ba chrétien ba pape bango nyonso ba pédophile ba to ba travailler la biso pembeni gauche droite ba pédophile na ba église dite de réveil lelo ba pasteur nde ba koma ba violeur ba miyibi ba nganga kisi ba simba kisi yango la seneli bokeba na belela maxolo ya Walesa pasteur Mukuna pasteur Léopold Mutombo Kinziamina Mama Olangi Maps Nkosi Sakayonsa kisa Apollo sa Rema na Irlande le cocotier Chibwabwa Batwana nyonso tuna tanga bakomona bona oyo na utokanga mikolo Eva Jérémy Baseya Batwana nyonso tuna tanga bakomona bango supu bazaki ba escroc na lobela bino ekokisa madona kosela mutu makamute tala lelo na eko révéler bino masolo ya pasteur Mario eza solo aza aventurier lelo bondi belinge tikali pasteur moko pe akota pe ki Mario aza pe na Londres nazo étudier kana ye basi ba pesi nga dossier na mesa nazo linga na rassembler ba information nyonso na pesa bino na ki collabo na ye na ba aventure asala na ndenge abotula pe mwasi batsadi ngai na sala ka ki camarade na ba aventure te to kangama soki na moni vino eza bien te na te yo soko yogi te na largue yo donc ezande mwana même bienvenue songi na yebisaka bino ki ba aventurier lelo bozomona ki ba aventurier donc baza leki na kulutu esprit ya ba aventure yango na moni lelo ebimi nde mwana eza bongo donc bato nyonso tu bakomi awa ser na biso mosusu akomi awa ser akomi alobi pasteur bakongole nyonso ya motema malamu na diaspora aluka azwa ata mwana moko na Kinshasa opie mama moko ya mobola abokolaka ye po pase leki na Kinshasa pe bino bacombattant bino bato bana poto boluka kolongola bakongole oyo bazosala epa bachinois tala ndenge bachinois bazonyokola bango na bamoto tala nde bazosala boye kosenga na chaque congolais azwa ata motu moko aedaka ye asungaka mobola biso ya diaspora ekosala malamu parce que mboka wana eza mawa mingi tomoni lisusu message mosusu awa ezali ya natanga yango lisusu oyo natangaki yango deja pasteur Roger ya église ya El Shaddai asilisi kobima na basi na bureau na ye église na Vienne mobimba bayebi likambo wana me bazoreagir te proverbe etalela biso makambo na Autriche si natangaki yango mosusu alobi proverbe na félicité yo kaka ser oyo abi na félicité yo mpona bafrère oyo yo uti kolobela bafrère wana baza bilongi na bango ekoma lokola mbuma na kombo ya mondenge c'est-à-dire balobi pasteur Mario oyo akotaki libala na Mario na ndeko na ye bienvenu bilongi na bango ezali lokola mbuma ya mondenge donc ngam na komite ngam na lobi te tala yango bakomi awa abenga bango ba mondenge na yeba iki azaka aventurier to yebi ba aventure ne banda Kinshasa to kamwaki ke yo okoma eko yamba ye yo kutu mtofuli ye bayambaka ete bato balandaka ete to kamwe na ndenge akofundwa na la police et puis police alobi azo se comporter lokola mwana muke po ye mutaliboso asali video ye pe mutaliboso akomi sukolela na munoko ya mboka donc to uti kotanga ba message presque nyonso zanga tanga lisusu soki za na message mususu oyo natangi te balobi bana na nzambe mingi bazolekisaka tant na ba témoignage na internet monter scénario ya ba sataniste oyo ezopembusa batu boluka révélation en parole bolandaka ba témoignage ya lokutana te po eza mabe tala lelo makambo nyonso oyo loba mpona Kabundi Walesa emonani
na oyo lobaki nyonso to wana ezali ndenge wana. Alors balobi susu to ba parents nyonso ba edikaka bana na bango yebisaka bana noke mobali fo bala mobali mobali fo bala yebisa bana noke mobali fo bala mwasi mwasi fo bala mobali. Mariage ya mobali contre mobali mwasi contre mwasi ezali mariage ya ba sataniste salamaka te. Mama na papa nde babotaka, papa na papa bako balana te, mama na mama bako balana te. To te ya bana ndenge na bandako parce que na ba classe bazo yebisa bango makambo mosusu, na ba classe bazo encourager bango bazalaka ba PD, bazala ba lesbienne, bazala bosko. Éducation etikali ya solo biso ba parents peto keba bana na biso tango bazo ke na internet bazo tala nini. Alors na message ya lelo ba pesi su balobi ke ba ndeko na biso nyonso tu oyo bazali ba résistant to ba combattant résistant na Bruxelles bazo ke dosala sitting liboso ya ndako ya Titi parce que ba moni ke a trahir makasi ya on ba bi bazo kitana ndako na yeba ki ndeko salela ye piquer liboso soki mbila ye balobi aza très azoteka pona mboka. Balobi su ke groupe nyonso tu oyo kende Kinshasa bazali ba Rex Kazadi ba koti na kati ya franc-maçon. Groupe na bango mobimba ba signé pacte ya franc-maçon pour basaler à Satan. Alors bon meka okota na groupe na bango te pour ba bato ya misala mabe oyo ba ndimi kozwa mbongo ya kanambe pour ba kende ko affaiblir masolo ba fausse commune. Soko talibi omona ba komola bango ba mulumba, ba komola bango ba Kazadi, ba mukendi, ba Chibwabwa, ba Kakolongo, ba kombo kaka ya batu wana ya bango na bango. Alors yo siko soza mutu Équateur, soza mutu bandu, soza mutu ya Kenge, okoko kota na groupe ba tribal pona nini. Yeba ngoke na Congo bazo boma ba Équateur, bazo boma surtout ba Équateur parce que vous travaillez na Mobutu pour famille Mobutu. Bazo boma surtout ba tabandunu boke ba po ba tabandunu ba botama ba traître. Vrai ba tabandunu, vraie révolution et salama na kwilu, biso bata kwilu. Soki to télémité, soto sali révolution te uzate, ba oyo bako kangama na pouvoir en place etali bango to juger bango. Donc biso etant ki ba panzi sango, tozo pesa sango ya breaking news ko yebisa bino bokeba. Alors message à jour to kotanga ngo awa ezali na Jean na Apocalypse 2 to bani na 12. Balobi écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce qu'il dit, celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Je sais où tu demeures, je sais où tu demeures, et je sais que là où tu demeures, c'est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. Même au jour d'Antipas, tu n'as pas renoncé à mon nom. Alors, au moni awa Apocalypse ezali ba révélation Nzambe azob sa Jean, Seigneur Jésus-Christ a fait ba révélation par cousin Jean lobi na yebi ke siko vande ezali temple à Satan. Bien aimé, lelo na zob sa bino ba église belé et sika bokendaka eza ba temple à Satan. Ba pasteur baza bato misala mabe, ba pasteur baza bato soloka, ba pasteur baza bato bapumba na butu, ba pasteur baza bato franc-maçon. Tala lelo bato bazo violer na l'église za ba pasteur, bato bazo yi batango nazo ba pasteur, nazo ba pasteur te nazo ba na ba sango, na ba pasteur, na ba curé, na ba bishop, na ba bishop. Pasteur nyonso komone na kingo na za na chenette. Pasteur nyonso komone na maboko na za na ba gourmet. Pasteur nyonso komone na za na ba baga minene. O komone bishop, o archibishop. O nini? Nzamba tiki ba archibishop te, nzamba tiki 5 ministères. Mais lelo oyo baki ozo ba médaille, baki ozo ba chaînette, baki ozo biloko wana po ba envoûter ba famille. Lelo basi boni bazo bima na ba pasteur na bango, lelo basi boni ba koti ba bomi mabala, lelo basi boni ba bebsi vi na bango. Alors Bible lobi na Apocalypse 2 alobi celui qui a l'épée à double tranchant, l'épée à double tranchant c'est ça la parole. Cette parole ça tue et ça révèle. Likolo liloba oyo ko bomayo, liloba ope ko ope so révélation. Yo bomondeni soko zotanga la Bible lokola kwaku, lokola kalao okokufa. Mais soko zotanga la Bible na révélation et ko la musaye ko seksa yo. Ya la Bible lobi la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et côté ya binote ke bato bavanda na poto ba biba ba combattant ba komi ko zonga na Kinshasa fona film. Comment mutu aza criminel?
comment mutu azali génocidaire, comment mutu abomi plus de plus de 80 000 personnes, 80 millions de personnes, bien 20 millions de personnes. Oh, il faut que les Kangaye soient en prison, besoin de nous faire dialogue. Comment mutu o azobo ba Congolais, bino bolobi yaza président na bino. Mutu yemo ka lobi alingine Congo te parce que nangonga oyo ba armée ezo attaquer Congo, yem tasomba kaminduki, yem tazo kaminduki wana atindi na est pour ba Congolais. Yo lobi okene okene dialogue. Oh na poto place tovandi ba dialoguera jamais na terroriste. Pourquoi les Américains bazo bomba na Irak? Pourquoi les Américains bomba Saddam Hussein? Pourquoi bomba Kadhafi? Bien que Kadhafi a été terroriste. Parce que terroriste qui ba coopérer na été, terroriste ba bomba kaye. Mais na Congo makambozo le keza plus que terroriste. Bazo kunda bat na ba force commune. Ba chinois ba komo nyoko la ba congolais. Moto o ezo coûter 1500 pour coûter $1500, bazote que l'angon congolais na 11 000 euros. C'est l'esclavagisme. Alors, comment vous soutenir Bilo Randemouan? Comment bino boko lo bao to longwe Kinshasa to longwe poto to keye pourtant boyebi ke boko changer le route. Et bolobi pe ke boza bata poto bozo le kapé na TV tout et tout. Et zo la sake bato bele batanga te, tozo na problème na poto bato o baya poto nzela makolo. Bana makasu, bana bazakote ka boudin, bana bazakote ka pomme, oyo na courage na bango, bakati sa bakoma aw. Bango nde ba compliqué masolo. Bango nde bazotia bakal. Bango nde bazo bebisa relation okoyambe na ndako na yo. Ba relation ki toko so ezate koma kaka bokomi concurrence, même muto akoka ine talinga sa concurrence na ye. Même muto azo belo malama comme ennemi na yo. Omona mutu mwasi na ye aye na ndako na yo azoluka yeba bo vivande na mwasi na bino bona batu bakomi na songi koleka meme mibali bakomi na songi koleka meme basi en passant awa loi sike bimi na mboko ko utilisaka jamais encore parce que encore eza na substance moko eza na kati nango soko zo kumbomelaka encore police a contrôler akokanga yo parce que substance wana eza na kati encore eza lokola drogue. Alors, dans mon lelo, Batmoussou peut pas utiliser maxi bien-être comme le cola encore non maxi bien-être ils allaient pour la maladie nyonso, ils allaient pour la libumu, ils allaient pour la motu, ils allaient pour la makolo, ils allaient pour la rhumatisme, ils allaient pour la hémorroïde tout et tout. Mais on a balobi il faut mélanger moko au sali au lexi journée moko. Comme on l'a comme mélanger par jour 3-4 et comme mayo. Soko belaka toutes sortes de maladies. Liaka dongo mingi, dongo ebiksa. Liaka bitabe mingi, bitabe. Omoni ba fruit nyonso nzamba sana mokileza kisi. Biso na bandu na kulu to liaka nini babenga nini. Bakulu to liaka susu o bato bamela ngo masanga nini, batendu. Eza pe bakisi. Na makaso eza bakisi. Alors, yo ozali africain oya na poto kutana na bato bayebi masolo Afrique liaka batendu liaka bakulu liaka pe na makasu apart wana liaka pe lisusu dongo liaka bitabe ekopesa yo eza kisi ezo soigner yo mais bino bokomisi bien-être bokomisi on dirait encore moko boye kubé comme eloko moko boye ku use ngo n'importe quel moment okomelango 2-3 fois okoya kotindika makila mingi na bongo na yo ye na cerveau na yo ya osalelo nini arrêt cardiaque et on peut sauver maladie et belé. Donc bien aimé kokoma na poto la cité qui obongi na vie na poto tu dois t'informer, faut tangaka, il faut kotaka na internet, il faut landaka breaking news et yaka ko dénoncer te breaking news yaka ko pesa ba conseil et yaka ko révéler ba et pesa ba information et ça ba promotion neti ndenge tozo tourner ba film na biso omoni ke batebele ba benga bazana ba shop bazana ba news benga ngai shop na yo na prix évangélique et publicité ekoleka et ngai soko pesa mbongo na yo pour te publicité eleka na komela ote ekoleka. Alors soko lingi enquête basa lelo enquête za bureau soko lingi enquête il faut fouta mbongo na sa lelo enquête ozo soupçonner pasteur abimaka na mwasi na yo ozo soupçonner mwasi na zo kosa yo oye na dossier na bureau au fouti facture na yo to saleli enquête to pesi yo résultat wana les églises te ezali il faut fouta mbongo
mais ceux qui par exemple ont dénoncé les cambo pasteur asali mabe okutie na bonabo et koleka na breaking news ya ofele parce que wana eza information mais ceux qui basalelo enquête wana eza ba place musu faut tinda batu baki no filer il faut to somba carburant faut to tia ba crédit yo oya opesa biso te musala na yo to ça le ofele non même les nazo travailler sur internet ya to travailler te pour na ya awa carburant ou bien na futi ticket pour na longa Manchester na ya ça dit tant yo zo engagé nga il faut foutre mbongo na bureau ça n'a rien à voir en église soko yo pour la délivrance oyo pour la révélation ils a ofele na otiko sengo mbongo te pour l'église pour na makambo nzambe mais soko lingi basalelo enquête ou be balandelo likamoko ils a bureau pour na batu mususu ko to travailler na bango futa amende donc au futi mbongo na yo futi fracture biso to travailler alors bo confondera masolote breaking news ya lelo nazo tanga susu basango oyo ezali lelo na ba news parce que biso to lobela makambo oyo eza vérifiable pe oyo bato bakolanda ngo bamoni yango kiza ndenge wana po biso tokosaka te mokili mizolanda biso mokili mezopesa biso nini crédit faut topesa bango ba information oyo eza malamu breaking news na biso tolobi ke na bandeko ebele bazozonga Kinshasa baza na bango ba combattante baza na bango ba congolais ya lokuta na ndenge corrompu azomona mbongo mais azomona intérêt mboka nete alors tolobaki ete na Bruxelles bazosala tout et pour tout basala nini piqué kuna pona koluka kokanga misala nyonso tu oyo ya IDPS kotia ngo na poisa balobaki bongo balobi susu balobi ndeko oyo ba communiquer na bango na kopesa mote ba futeli ya mbongo te eza publicité eza communiquer te mususu ezali oyo toza nango awa eza ntanga ba communiquer awa mususu tozwi trop c'est trop policier beti population beti policier na Masina et puis bakangi bakulu na suna Masina balobi Kinshasa soki mbula ezobeta côté ya Barumbu ekomaka lac côté ya Bokassa ekomaka lac Bongolope ekomaka lac na boulevard du 30 juin ekomaka lac et puis Gabriel Mokia alobi ete ba génocidaire to ba occupant batongaka te mais baye ko réparer ba mabulu oyo etoboka na Kinshasa wana bakosite balobi ya solo esengeli na biso to ndima bango pour bango baza sur place balobi ya solo Gabriel Moka lobi mutu nyonso to ya occupation mutu nyonso to aza na parti politique oyo akomeka kokende nani dialogue aza na problème na ye tomoni susu doyen na biso olenga nkoi alobi ete ba congolais nyonso oyo ba bandeko nyonso to ya ba congolais bazali kuna na Kinshasa bayeba ke Kabila ifo akangama parce que abomi mboka ebele abomi makambo ebele eza malamu bato ebele bakomeli nga balobi bazolinga kojouer en tout cas soko olingi kojouer ekozala malamu okota na contact na biso po tozosala eloko ya sika na mboka oyo kopesa bato misala olie kokenda kosigne na ba job center tokocreye compagnie na biso moko tozoteka biloko moto na moto azozwa mwa eloko na ye pe todéclarer misala olie tovandaka na bandako banglais bazwi biso en charge biso tokomi na bango makambo ebele ndeko mosusu ayebisinga bi proverbe ebeta sete mpo bapaster ebele bazali awa baza ba mario bavandaka nsima bandako ya basi na bango epuis bandako oyo leta apesa bango babimisa yango batia balocataire mpe balocataire wana eza banani bato na bango ya basambelaka na église na bango koma yo paster mondimi aye azangi esika yo otie ye ndako oli opesa ofele yo opesa ye ndako afutela mondimi ya nkolo ozofutisa ndako oyo ya leta azolakisa ke boza mwe sérieux mpe boyebi nzambe te alors bamama na Canada tomoni kuna mama na biso oyo tobengaka grand prêtre maire apesi mpe adresse na ye na postele bafwako mputu na ndeko na biso mosusu aza mpe na Canada na Québec na postele bafwako mputu soki ekomi na kopesa bino baadresse esika nini bokokokende ozwa yango donc ezali bongo basango mosusu yali tolandaka
Softkins TV ezali TV na internet obeti www.softkins.tv Softkins.ekobima Rolanda kende côté la chaîne en direct okomona TV en live na leka kuna to okoti na website nanga obeti www.sentinelerdcongo.com www.sentinelerdcongo.com. Alors na moni sœur na biso Nadine Malila avandi na mboka Milton Keys asengi vidéo ekoya nani so asengi vidéo ya Fakumputu nazomona ba message yebele awa oyo tozotanga atie kutumbongo na ye na compte déjà pour na ba vidéo et puis ba biso pasteur Mario ba monaki ye a sombi vidéo na ngapo a pirater yango bomoni ke ba pasteur leki na kolutu bienvenue na leki ne baza ba aventurier tala azo que nous voit film ya fois kumputu a pirater un pasteur ça dit mbongo oya chef film ba pesa ki ekokite oyo a côté leki Mario kokite amoni poisa na sumbongo bien il faut azwa vidéo na nga a pirater yango merci nzamba pambola bino na musala bozo sala nzambe nde akofuta bino soki bokanisi bosala nga mabe na likopa bosali bokosuka pase nga na za nzambe na bunisaka mutu te na lobaka vérité po na lingaka bokota na lola bokota na lifelo te tolobaki ke bana ebele lelo oyo bazobeta jeu oyo ya Charlie oyo otie biki ou bien otie des crayons na Google okomi kotuna Charlie ese na kobala nani Charlie makambo nini koyela nga Charlie wana za esprit euti côté ya Amérique latine eza démon sorry ekoti na ndako ezobebisa vie ya bana bopekisa bana bosivela bana botika bana te bango moko na ba internet ou bien na laptop sans que bazala accompagner ezosala bien te na bino baboti o proverbe alobaki te proverbe assez alobi tozali lisusu na ndeko na biso bato tu bazali côté ya Milton Keys ezala ndeko na biso komo Monique Destiny yende akozwa ba DVD na sina atile na poste soki komi na kopesa bino numéro na ye tozali lisusu na sœur na biso awa na Eugène Chibala apesi mbote azosepela na masolo nyonso ndenge ezoleka tozali lisusu awa na bandeko mingi oyo bazokoma awa kosela bafilme ndenge ezobima tozali na ndeko mosusu awa oyo mpe akomi zela na ntanga Gao Mour akomi d'accord bon kolanda yesu te kolanda pasteur Mario te alingaki kozwa lupemba na nsima na yo mutu ayebisaki nga ke akota libala ezali frère na ye moko yango bozomona do frère akomi mutu ayebisaki ye ke pasteur Mario akota libala ezali frère na ye moko bienvenu mutu abetela ye lisolo donc omoni ke ba famille modi leki akoti libala yaya zo no bomaka ye yaya zo yiba leki abimineti alobaka za innocent mais bazo travailler ensemble donc ngana alobaka avec ba preuve à l'appui tozana colonel na bis tozana docteur à partir à États-Unis oyo asutenanga makasi docteur Ngola Jean Ngola yi aux États-Unis azana Canada plutôt ye asutenaka vraiment et pas asutenaka radio TV asutenaka na mbongo ezana mutu moko te apesanga mbongo ya Congo soki ezana mutu atia mbongo na compte nanga po na Congo aleka aloba apesaki combien pe apesaki mukoloni mais ezana bato basutenanga po na edaka ba orphelin boprimé pe batiaka mbongo po na ba opprimé batiaka mbongo po na ba orphelin pe ba mbongo wana ekomaka alors soki olingi bato bele batunenga ndeni bakoki koyede bana Mumbaya ozana deux possibilités na kulingaka sute soko lingo yede mwana Mumbaya opesa mbongo ipananga benganga na kopesa o numéro na ye kombo na ye Mumbaya Wisa Filsha otie mbongo otindeli code donc nga na koma osala bongo po mbongo wana so bopesi nga yo pasteur aliaki siko na ninga soko zwa ngote soki ezali mbongo po na Mumbaya botie na kombo Mumbaya bopesi nga code na tindeli ye akoyebaka yo mtu tiaki soki mpe ezali mbongo po na famille ya Guilhem Izwa ndenge na yedaka bandeko na ye Naomi otie mbongo na kombo ya Naomi na pesi yo numéro ya Naomi ye Naomi aka récupérer ngo kuna na Kinshasa parce que
ezana batu mususu bazo kanisa biso tozo senga ba mbongo na ba poche na biso non biso to bimisa ba mbongo na biso to teka to kina ko kabana Kinshasa to edaka to bokolaka to futaka to teka ka mituka to sala ka ba filme to sala pe musala na ba mboko na ba compagnie to mona siko to ko sala na susu mundele te to ko sala na compte na biso moko donc to teka ka ba filme to teka ka ba car to teka ka bilamba na Kinshasa to zana ba ferme to pesa ka ba lupango to teka ba ngombe sali to sala business nyoso tout sauf lilo banzambe neza ko fele donc mutu moko te ko sabino kio na pesa ki mbongo ya Congo na compte ya proverbe yango monaki ngam na bimisa ki boule idéologie na vision nga yango na boya ki mbongo ba tiaka na compte na nga po mutu akosa nga akosa te na tia ngambo mutu atiaki mbongo to pesi compte na kombo mutu comment mutu atia mbongo na compte na nga akotia mbongo na compte na nga te po to pesa ki déjà mutu ba ko pesa kombo to pesa ki kombo a Mario na compte ne botia mbongo kuna c'est-à-dire mbongo tu eza kokota kote kuna ngai batu ba pesa nga mbongo ya ba orphelin ya ba opprimé ya ko soutenir ministère par le pasteur net docteur au état na les États-Unis a soutenir un ministère a pesa ba dim na ça n'a rien à voir na maramba Congo na batu mususu pe bazali na États-Unis na Canada na France na Belgique ba pesa ka o ba ndimi na nga ba pesa ka ba dim na bango ba dona bango na ya bilamba na ba biloko belé na ba portable na ba mbongo ça n'a rien à voir na Congo. Donc, nous avons un ministère international, nous avons passé le plus suivi dans le monde entier, dans le monde entier. Donc, nous avons un belé, oyo ba pesa ba dim na bango online. Donc, les raisons que ça m'a vu passer na tie dim. Neti montre oh, mutu atinela nga yebi yango. Les nazo la tango boye mutu tatini. Ezati atini pour na Congo. A semer pour na sangomala mde na teyaki. Donc, mutu moka ko sabino te ko ezana batunga na récolta mbongo Congo jamais na sala ngote mbongo Congo to pesa ki compte wana pe lere mbongo ekotaki to mona ki bato bazo pesa na bango te mbongo wana to blokaki ba pesa su mbongo pona Congo te pe na ngonga o nazo sabino tant que mokonzi ya ba pasteur nyonso bo pesa ta mutu moko mbongo pona Congo te po Congolais zana no prêter po azwa mbongo atia na mboka na ye mais bo soutenir ba pasteur oyo ba sala ka ba œuvre ya bango moko ko aider bat na Congo kosunga babola tout ça moni pasteur songolo na gauche na droite ozana conviction que aidaka babola ozana conviction que aidaka na Congo soutenir ye mais mutu moko te combattant moko te mutu moko te alekao pesa mbongo pona Congo ko pesa te ndenge mama na biso komaki mutu na mutu azwa congolaise moko azwa mobola moko azwa mama moko akufela mobali veuve a aider na ndenge na parce que Bible zoba la vraie religion consiste à aider les orphelins, à aider les opprimés. C'est ça la vraie religion. La vraie religion, c'est ce que les Congolais vous avez pourquoi vous avez ventir, vous avez la pharisien na mis sur bateau. Non, vraie religion aider moutons aux hommes selotés. Et puis Bible et lobby, tant vous avez na liboko à droite, liboko à gauche et le bateau. Yango moni na la premier pasteur na Kenya na Imka na kaba $5,000 et pas ba pasteur ba bunda na l'accès na TVT. Na kababilo wakolia na Imka na sala action na stade ya Masina na municipal ya Masina wana na kabela basoda mbongo na laksango na TVT poani Bible lobi soki liboko à droite pesi ya gauche yebate alors soko moni mutu ake oide batu na hôpital biloko ye ba lokoti lokotia batu ba pesi ya la niko kino pesa on pas batu bazo filmer ayebi nzambe te azoluka sala propagande aza escroc bon nimelete Mosbotu na ye oyo kabi eza obandimba pesa kiyo wapi oyo memaki. Nous on a donné des dons avec nos propres fonds. C'est-à-dire j'ai travaillé, on m'a payé au lieu que j'aille acheter mes habits ou bien que j'aille acheter la bouffe avec cet argent, je suis allé au Congo, na salle s'appelle Moussala na Brazzaville. Mbala Liboso, grand pasteur à outil Londres na Gnosa Moussala na 2006 na Brazzaville, na stade à Brazzaville, na nini na nini na foire à Brazzaville na salsa musala bobeta na nini na ngai na YouTube bobeta proverbe 30 comment on dit zanini ezali parcours le parcours des proverbes 30 beta au romo na ngai na général Sony na stade Tata Raphaël tozote na passé Sony au romo na ngai na Brazzaville nazo sala musala na stade nazo kaba nazo teya do to sala rango na Kinshasa toza na misala tozo sala l'église chaque dimanche batindela nga ba photo oyo batu bazalaki na église
tokoya koloba ngo te parce que tozosala mosala monene ya nzambe kaka nzambe mutu akojustifie biso. Alors tobaki bopesa biso confiance, tobenda bana matoi, boyebaki Satan sa koti l'église, boyebaki tokomi na temps suka, boyebaki Satan aza konguluma azoluka mutu akolia, boyebaki ba serviteur a lokuta ba koti l'église, okoyeba bango na misala na bango na kosala ba video ya lokuta, nga na tumbolaka mutu te. Na tumbolaka mutu te. Mutu nyonso tout ozwane problème nga na tumbola ete. Ndenge nga nazaka na système, soko tumboli nga na écraser yo pona na pouvoir euta na se. Eute pa nzambe na likolo apesi nga na se na régner. Yango na salaka soki mutu ana problème na kuta na ye to sololi na luki bato to bongisa. Soki otie mutu makasi na écraser yo. Yango omoni ndeko ake kolela epa ya police a pekisa nga na sala so vidéo te, mais pourtant ye mutu aliboso abanda kosala ba vidéo ya lokuta. Alors police a tuni à lui mais yo ozo beye va lokola mwana mukebo ndeni yo mutu aliboso bandi kosala vidéo pour na proverbe l'air ya répliquer yo leli. Alors banda lelo o lokola na yebi ke boza bana mikebo kola te boza ba matine boza ba maturité te bo tumbola na bino ngate. Et puis bato bele ba pesika conseil ba bi passe ba musu ko répondre na bango te po ba musu bazo ya ko duka ba problème ndenge yo zo sala soka cause ba problème oyo mutu o sala ki bongo bango moko baza batali boso batumbola ko bakoka te l'air yo ko répliquer akomolela na monoko mboka yango parti à lelo avant tumbola nga kenyo kuta na médecin a checker nzoto no est-ce que motema no za makasi et ce motema no ko supporter réponse na nga réplique na nga soki médecin ayebiso ke ozano makasi enough te ko répondre ko tumbola nga te. Et puis pe banda lelo nazo promettre bino bandimi babengi nga staff na nga bobengi nga bolobi o ekoki na yo keli bino mais na ko répondre ka te muto aza faible soko za faible na osale nga vidéo na seki mais na réagissaki wana po muto wana akosaki tango akosi asali vidéo akosi il a fallu na punir po muto ambala sima komeka so sali kama bonga loba tala likambo oyo Mario asalaki ndenge sukeli nga na komeka te ezalaki po na kopesa conseil. Tala neti lelo oyo sakayon sa bien que tozaka na problème na ye na lobelaki ba vérité mais ba yesinga sakayon sa ake osomba fakumputu ake osomba fakumputu kwa tala makamuni azo sa et puis ezo sepesanga elo ezo sekisanga po ani ba passer nyonso tu à Londres bazo luka batala fakumputu ezandeni parce que makabonga la sali ba ko sala mote ozomon donc il faut bon ni makamutu na mutazana ba talent nzama pesi mutu na ba talent ngala za polyvalent. Donc makambo bino bosalaka ya koyiba ya kokosa ya ko escroquer nga na ko sala ngote mais o nga na sala ka bino ko sala ngote pona nini parce que ngai nazali na ba don ya nzambe nazali révélé nazo sala na souci ya ko sauver ba âme souci to kotsa bat na lola souci Congo ebi manakati ya occupation yango moni nazo sala musala otala na bimaki na ndako na nga depuis lundi ti lelo mercredi na komi ndako te nazalaki na Birmingham, Leeds, Birmingham, Sheffield, Bradford mikolo ko ya kuna ba komona nga na Glasgow, Irlande wapi parce que kisalome banda ya production tozongeli yango na tango yozo raisonner ndenge oyiba bandimi ndenge ni okosa ba prophétie nga nazo travailler parce que Dieu bénit le travail de l'homme na pesi nzambe merci na Birmingham na komi ba DVD ba weleli yango na pesi nzambe merci na Manchester bato basombi na pesi nzambe merci na Leeds kutu n'en parlons pas na Bradford et aux Alalobi merci na bino nyonso na stock entré un peu partout bozo benga boza na nguma ya koluka kosomba film wana mais na lobaki bo juger première partie te boza na kimia so tali première partie c'est la fois kumputu de so que seli nde o juger parce que wana ezaki neti lancement premier lancement et bandeli moi berere alaka mais na suka nde boyeba musala ni salamaki. Donc breaking news alelo bolandi biso en direct à leader tozali bongo en direct na Softkins TV izoleka na internet pe tozali bongo en direct ya Facebook Didier Formé songo na YouTube ya Didier Formé amalata kala pe tozali bongo na website www.sentinelleRDcongo.com. Donc Sentinelle ya Congo website on a sali pour na Congo kuneza ba sangwa Congo kuneza ba information Congo kota talango. Alors
bato nyonso tu oyo tolobaki okoki kosala film okoki kocontribue okoki kosoutenir biso ekozala malamu parce que tokotourne même na ndako no so omoni ke tokotourne na ndako na yo benga biso to tourner mpo towana mposa totourne na bandako mpo ezala bien ete bafilme ndenge tomonaka banigérien okoki kopesa biso voiture no toutilize ekozala malamu okoki kolatisa bato oza na maison neti Sarajevo centre Sarajevo na Manchester benga bi proverbe ngai bato nyonso bakotourne filme baya soki aza na bilamba ngam na otongela bango fele eza contribution ozomona shop motopamba lobi proverbe na filme oyo ya kotourne na shop na nga mutu to akotourne kuna aza na droit azwa saki moko asemula omoni ndenge contribution yalaka donc mutu nyonso tu oza na baproposition oza na elamba omoni ke non bato bakotourne fo balata otekaka okendaka ngwanzu okendaka Turquie olingi bato bayeba mosala osala oza modeliste marché yango ya koteka biloko na kimia na prix moko évangélique omoni kozaka na taille ya miss omozwa chance kosala miss te ya kotourne na film bato badécouvrir yo alors ekozala malamu ezalaki bongo breaking news depuis leader proverbe 30-30 lelo na moi bato ya Bradford entre 11h 15h na kozala na Bradford mpe na pokwa nde na kozonga Manchester mpona raisonner ndeni kokoma Glasgow ndeni kokoma Belfast ndeni kokoma mpe na Dublin kokende kotika na kokoma na mboka oyo babengi na pays de Galles kuna kokende kotika bafilme parce que filme soko osali yango makasi ezalaka sikoyo na nini na distribution nzambe na nga pambola bino bye bye for now.